Bon, na continuer émission na salaki direct na kati ya train o na zolobela mwasi abimana 20 mibali. Nicolas Bassi, Boato Solanam. Boebe loko ni Esther esalaki a gagné libala. Ezaki d'abord beauté naturelle na ye. Ezaki ba mascarati. Na ba blobo pa ko le belé ne longité. Yami balé eloko esaki Esther a gagné pe sous libala. Ezaki soumission, respect na mobali. Roi azaka na mwasi. Mwasi na ba bengana kana libala pona nini? Pona kem poli. Azaki na respecté. Basa lelo respect zate, soumission zate. Hein? Boningi ba make-up makas. Ola la make-up, ola mkona make-up. Respect zate na mobile. Zala la soumission na respect na mobile na yo. Ogane li. Eza nango somo te. Na lobeli yango me ekatanaki na 5 minutes po na train. En tout cas makelele legai. Bon, na yeko continue yango po na claircir likambo yo. Eza nango na kati ya société. Eza nango pe normal. Mais na miso batu to comme ça yango grave. Or que eza nango grave te. Mwasi abimi na 20 mibali na oyo abimi na mibale po na kobala. Affaire à papa Zate, oh franchement, Batubo Landango Skizinga, vous êtes trop bête. Au moins de toi na TikTok, mutu mokote aya awa pour prouver mutu ki nakana mobile ou pas. Imbécile moko boazolo bakiono ozo lingo iba mobile maya tumba. Tala imagination aba illettré. Illettré mon kuta iba ta couleur à crété. Mama, biso na TikTok wako to yate pona ko prouver ba tutoka na mibali ou pas. To ba ajeke te to bando sutuke la mibali to bando poster bango n'importe comment non. Nga na na age kusala choix ya mobalo le na ko poster na TikTok ningani. Bozo ko sela biso greffa mo mibali ngo peka mibali. Moko alobi na ngaki na poso yiba mobala maya tumba o la kisa mobali no soko moni mobali na ye. Lokola tija kamunde le balie misuni tikali mena vide ndenge zaka ko zika bongo. Bolandanga bozala sikona bokebi na maloba na koloba. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ne donne à personne l'autorité, le droit de te rendre malheureuse. Ne donne à personne l'autorité, le droit de te faire douter. Bandeko, mwana mwasi, azana 13 ans, 14 ans, abimina 20 mibali a wana bokokamo. Mais mwana mwasi, oya kokisa 28 ans, abimana 20 mibali. Mais pourquoi bokokamo, bokomonango somo? Or que ebanda kala. Ebanda kala. Banda kala. Banda ba papa na biso. Ba biso ba âge na biso. Ba toi génération nanga. Et continuera-t-il à se. Affaire à papa. Oh papa Zate. Oui ma chérie papa Azate mais ba papa bazali. Namona ate na poster nani pona tika nani. Poso na poster moko ko benda no ya baby sali kelemba nga ba papa baza bango ne mitu na ngali kelemba. Moi na poster moko ezate.
omoni me bapapa baza papa moko nde aza te me bapapa bazala bango oboni olingi obebisa alikema nanga boliko ya affaire ya papa poste papa na poste nani ma chérie baleki ebele na poste nani yo domona mwasi ape batula te baza nde ebele baza nde amvrake ya na mwa te na poste na otika nani papa aza bapapa baza basi ebele mpe bavanda ndaka mabala ya age na nga babima mpe na 20 mibali avant misusu bavandi na ndako ya libala te bakabwana babima na 2 mibali avant donc nayebi te na monoko boye pourkui ezalaka somo mwana mwasi 28 ans alinga na yo mobali orovanda na yo olingo yeba soki abima na bato combien alors ye pa alobi no vérité atangeli ekoki 20 yo kwei kao kawa nini okokweya somo nini okomona mpo na mokola lelo nazoloba na bino eza na bato mobali abima na 500 basi mwasi abima na 500 mibali sans kosala kindumba ya kotelema soki na bar soki wapi to na vitrine. Pourquoi tu sors avec 2 personnes? Motema bo mama nyonso motema bo mama kaka mabima na plus de 500 basi plus de 500 mibali siko mwana ya 28 ans 30 ans abima na 20 mibali omoni ye most non ezokipe age na ye na kokola na ye na circonstance azokutana bato wana akokobima na mobali mpo asepeli na ye mobali wana kaka na 1 semaine 2 semaine ake na ye sikoyo asali ye mpe akokobima na mobali mosusu ya mibale atala mobali yango sous-vêtement na ye asokola yango bien te aki ye mwasi aboyi donc eza na biloko akomi mpe na mobali balingani babimi mpe nsima likambo moko ye elakisi oyo te. Allo Jires. Allo. Oza wapi? Nana selemba. Okesemba okosani. Nasomba mbasu nabwagela mutu ayibinga mbongo. Ata yo moko tozala biso mibale na ndako. Yo bungisi mbongo. Tuna ngati mbamo okesomba mbasu na selemba. Eske bavanda bongo na bato? Na tuna gyo ebsenga kozwi te. Tango tuna yenga na mona ki yango te mais tango na koti na chambre na mona ona kati ya valise na ngai. Na valise no gesani. Ekoza mpepa ventilateur nde koti yango kuna na valise. Maboko milayi. Donc tango alingi yo sikoyo yo makambo ezokende bien siko aponi yo apesi yo mpenza oyo na banda koluka yeyo yo mpo omoni mwasi nazala koluka yeyo me ntango oyoki abima na 20 mibali esali yo somo ya nini ondira alobi ntango akokota bokobalana na yo akolobima na 20 mibali meno kobima na 20 mibali elakisi te na ndako no akozala ndumba te abando commettre adultère te elakisi bongo te ndenge moko mwasi abimi na mobali moko to mibale na vi na ye tina 30 ans atako daza vierge elakisi te akozala no fidèle libela tiliwa mais non na internet awa to yo na banzela oyokaka ngo eza na mindele eza na bato mwindu omona mosusu asali divorce aboyi ne mobali wana
siko tanga bakotuna ye poni oboya mobali yango mingi mpe balobaka o ngai na mwana nasalaki vi te akoloba bongo o nga nasala vi te nakende mbala moko na libala yango boye nalobi te ke mpono bala fosala vi te nazoloba oyoyo mwasi ndeko mobali oyo azozela oyo abima kaka na mwana na mobali moko to ya vierge nazolakisa nde ndeko wana atala ye mpe ayokaka nango na banzela na babalabala na internet na baeglise partout bandumba e bino bapapa bazame boni kotika kindumba te kana butu bino wana bokenda koluka nini yo petit papa azali kindumba boni kotika te mibala baninga pe boni kozwa siko papa ngo azali papa ngo ya wapi bio ni kotika soki ye moko ayoki alobi yango na monoko ne te bokoyoka bandeko ne to bakamarade balobi so baboyani mpo mpe asala vi te mbala moko abimi na ye mbala moko mpe babalani me nalobi te ke basi ya vierge soko obalani na ye akokabona te nalakisi kaka différence eza te baza ndenge moko mwasi aza vierge oyo abimi na mobali moko na oyo abimi na mibale bo tolongoli vierge mpo vierge asali lisumu te mpo soki obimi obala te osali lisumu vierge asali lisumu te ntina mariage vierge nalongoli yo mwasi oyo abimi na mobali moko mibale misato na oyo abimi na 15 16 17 18 19 20 baza ndenge moko soki aleki 28 ans soki aza nde na 14 ans wana kamwa me soki aleki 28 ans eza likambo ya kokamwa te eza likambo ya kokamwa te bandeko oui mpo mwasi aza mpe possible akomi ntina 18 ans abimani na mobali te na 18 ans alingi mobali azani mpe kaka moko basali 2 ans ntina 20 ans bakabwani na zwi mosusu basali 3 ans ntina 23 ans aye kozwa mosusu bakabwani na 24 ans to 25 ans donc babimi mibali 4 mais sikoyo à partir de 25 ans ti 28 ans alors comment raisonner différent. Alors, bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je viens vous parler de quelque chose que moi-même je ne comprends pas. Mesdames, 90% des hommes ont un appétit sexuel presque insatiable. Oui, et c'est un truc que les femmes ne comprennent pas. Parfois, vous avez fait l'amour lundi, le mardi, le gars, il a encore envie. Et puis, on se dit, mais attends, je suis fatiguée. Toi et moi, on a travaillé toute la journée. T'es pas fatiguée, toi? Les hommes ne connaissent pas la fatigue quand on parle de ça. Pour décompresser, il veut du sexe. Quand il est content, il veut du sexe. Quand il est triste, il veut du sexe. Quand on l'a viré même à son boulot et qu'un bandit lui a tiré dans la jambe 2 fois, il veut du sexe. Il est malade sur le lit d'hôpital. Si ce n'est pas la honte des médecins, des infirmiers, tu lui demandes s'il a envie, il te dira oui. Mesdames, ils ont envie tout le temps. Et j'ai bien dit 90% des hommes. Si vous tombez sur moi en désordre dans les commentaires, vous connaissez mon amour profond pour la récupération. Donc voilà. J'ai fini de vous informer. Je vous fais plein de bisous. Bye bye. Donc, abandonner sa relation avant sera mon clarté. Pour Talike, à partir de 18 ans, 20 ans, à Bébsa des années. À partir de 20 ans, 22 ans, à Bébsa sous 2 ans. Soit calculé par 2 ans à Bébisa. Na garçon na coin. Na collègue n'école. Alors, soka jeu mobali. À partir de 25 ans, à Zotalo. À Lulio.
azopesa ba bisou amoni clarté akati. Donc entre 25 ans et 28 ans ou bien 30 ans ako changer bino 15. Ah oui. Pour y a trouvé mobala bien, ou y a trouvé siko yo, ozo banga, pour bimana 20 mibali. Pour trouver yo, et senga qui a éliminé Batouana. Batouana ba kota na mutema na ete, mbele babanana. Ta musupe baleka ki yo na kitoko. Ta musupe baleka ki yo na mbongo. Ta musupe baleka ki yo na nyonso. C'est papa et tout ça, nana, et moi aussi j'ai pleuré. Nazaki sozo au voyage, fallait voyager, na kokarakova, na anda côté, je suis allée chez mes parents à Lyon. Pour n'en monter partout, pour n'en mettre na parce que fallait azaki camarade nanga, meilleur ami nanga, confident nanga. Et au sac néo kende Lyon, fallait na régler le 1er août 2004, na réglé te, na bengi yo te yom to bengi parce qu'on doit benganga tous les jours, na tongo sur la muki. Au benganga avant répétition, au benganga na 22h30 après répétition. 3 fois par jour. Ah papa, nebisi fali ah papa. Na moni bare de langa te ngai ratakate. C'est que na zemi. Abina ah tala nanu hein. Ndio moni ngo te na c'est bon, nazo zonga Paris pour na ina rendez-vous na qui n'a pas médecin. Comme ça, na kosala examen. Na royebiso na sombi test o ya pharmacie et bimi positif. Na zeka convaincu te ne kozwa na kina laboratoire ma senga prise de sang et bimi positif. Tata tina le kino fali abondela ngai pendant 3 mois à 3 mois et demi. Wana ovanda na temo na ko vanda ndako na ngate na kenania pa oncle nanga oyebp bien tous international na tanga comme prise la famille nanga j'assume. Na moi c'est Gisèle. Moi c'est Gisèle, boye bien. Na comment vanda kuna po moyen na vana ndako nga monter pour na ezaki so OK il aime soit un mois na ko changer badrate pour na yo ka solo na sur la fali. Na kei na komi kuna obenga mutu nyonso o yebaki bayebinga po babondela na longo lazimi po to na situation te. Tozai ka na kei na. Tozai na mbongo te. Parce que na tika ki cop Obina ngani kile lo so bakangi o na osuka wapi na mutu musute Utatiki sanga kop na vi na bosa na ndenge bakenda obeta shake na bosa ndenge bakenda Allemagne, Espagne, au Suisse, Londres kufungola compte e ayo fali oyebi mamna oloba tina bo yebi mamna oloba yumto ifali mtakati sanga nzela wana merci à edanga pour le na ebanzela musala mais bakota ki était pour na libala Pour ça, libala. Libala. C'est quoi yonde mutamoni? Ale yoke yoba no. Joko bimana 20 mibali. Tala. Kokosa alibomate. Tout d'abord, basse belé. Wa komina 28 à 30 ans. Vous c'est la omona bimana mbali combien? Mibali. Abimana de, misato. Bon, ozo selande ba kosa yo kena bimaka na moko na oyo monaki to kabwani sima na zuyo misato ozo linga bongo basi pe lokola bayebi yo oko susumuka po ya bimana 15 alors babombela opeka 3 o ba oyebisa et puis na 3 ngo soko le batanga kombo en tout cas ba otanga te so batangi fo ba pona ba trier oye ko lengi sope muke omona mibale yango ndenge bazali koleka yo yangwana ndeko mobali soko zwi mwasi na yo alingi yo lingi ye omoni ye penza bongi na libala yepe amoni yo bongi libala ozomona eloko ekopekisa bino te ozomona eloko ekobangisa te na mwasi no en tout cas soko yoki kaka bima na 18 20
monango pamba. Ndeko nanga moyen te lobela ata ngai ekalika moke kaka paka juma tobona korone yaki awo esote paka juma eke na Gombe eke koboma bato ya mbongo etiki ba 555. Au contraire, sepela ayebi so vérité. Oyebi vérité. Po soko tiki ye oyo kozwa akoyebi so 2 to 3. Mais en clair, elle n'a pas vérité. Bien sûr, elle a na base à 30 ans. Abimaga na demi-bali to 3. Baza. Mais elle a base à 30 ans. Azolo babimana mobali moko. Tomi bali. Mabimana moko te. Ataku ta pêche preuve. To sa neti Carmen Odia. Asana mobali moko 11 ans. Et ça preuve, non? 11 ans wana atikala ko tromper mobali wana te. Ndenga koloba. Donc, sala siko âge na ye. 35 ans. Moins. Tant baboya na mobali wana. Pour Carmen Odia banda baboya na mobali wana. Tozo ki na 6 ans. 35 ans moins 6 ans. Carmen Odia combien? 29 ans. 29 ans moins 11 ans. Et tu es combien? Et tu es 18 ans, si je ne me trompe pas. Donc, mobali wana zo Carmen Odia na 18 ans. Donc, ce Carmen Odia lobino, abimaga na 3 mibali. Okondima? Menga papa robo na lobi, akosio. Soka lobi 3 akosio. Po soka lobi na bima na 3 fondima. Po à partir à 18 ans, azaki viergité akena mutuana. A compter mutua de verjaï. Mutuana basali 11 ans fidèle. Si manango 5 ans itikali, abimeka na mutumoko. 3. Siko tala Carmen Odia. Soka lobi na bima na 3. Preuve pezali. Ya mode de vie na ye. Preuve likolo. Ogondima. Siko yo. Okoboya. Nani. Nalukilo nani. Lorachou. Okoboya Lorachou. Po abima na 20 mibali. Oke na Carmen Odia. Po abima na 3. Na chelio penza batu. Oyo monaka. Webi Lorachou no? Ya fimbo na fimbo. Lorachou. Asukula rape na piscine. Babandi pezali na fimbo. Abima deja na 20. Nenga zawana. Carmen Odia. Ezola kisa. Abimaki na 3. Na malobana lobana biso. Asali na moto 11 ans. Basombela iraf4. Bafutela ndaku. Pazalaki fidèle. Donc, abima na 3. Oya diverjaki ye. Oya 11 ans. Na oya longoli biso zemi. Ya 7 mois. Et c'est li. 3. Siko yoko tika. Lorachou. Po abima na 20. Ok na Carmen Odia. Mais non. Fozwa oyo yomoni. Alingi yo yopo linga pesho mutema. Bongo mwana oya mundele na talakia na télévision. Bazo tchepe parti ndamu na TikTok. Na 21 abimi deja soki na 62 mibali. Soki sikoyo na 25 ans alingi bobalana. Osani na yo. Po alobiango azo wangana te. Siko na modèle alobaki. Pa na ngai soki yo na bolingani. Na koloba bobalana. Parce que alobi 62 mibali abima na murute. Kaka na posa kusanza nzoto. Baza na mongi toko. Baza bo. Asepeli na bango. Mazane na posa. Ya kusana bango te l'amour.
ya kozala na bango te bolingo azaka na posa bapesi ye nzoto bosangisi bosepeli mutu na mutu kote na ye soki asepeli so na mosusu apesi ye nzoto ye bazwi bolati babotine mutu na mutu kote na ye akomi na 62 mibali te 61 azolingi koka 61 mibali alobi mobali moko wana te api apesi motema siko fia bongo soko aye apesi yo motema aleli kaka yo po oleli ye boza mpe na ye bozotambola omoni mpenzaki te mwana mwasi oyo aponi kaka nga ye mpe azomona yo kaka oponi ye ti liwa bato tu batali couple na bino bozodégage bolingo na ndenge akosakana te sikoyo ntango akoyebisa le passé na ye abimaki na 61 mibali to atieli yo émission na télévision okopakata mbangu okoloba yo te na bana kozela yo ozozela mwasi oyo bokokende ti bokoko oyo akopesa bolingo tozozela kaka mwasi oyo abima na mibale sans te ozokanisa yango nini ozosomba voiture y'occasion olingi te oyo ekokisa 10 ans olingi yo ya 2 ans mwasi aza voiture te aza mutu bolingo yo kopesa yango yo kopesa neti mwana wana abimi na 61 mibali alobi yango bien apesi motema te kaka nzoto aza kosala na mibali mosusu 2 jours mosusu 1 semaine pa bima na bango mbala moko arepeta ta mosusu na moko to na mibale siko mwana mwasi bon yo omoneni yango bandeko n'explique yango siko kamwa bien mpe kaka te me kamwa bien botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Bafa Nyoso Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.